chers amis internautes, partout dans le monde, vraiment, place signor ce soit bino na moment où vraiment, na yabi ke boko kamo li susu, ndenge nini, na sali susu vidéo na temps oyo na air oyo donc tala kaka donc ils ont un problème que ça peut se passer ah donc c'est grave donc c'est très grave même na Maroc oyo donc bande konanga ya liboso na pesi bino bambote bisikana sezwami bino bande konanga oyo bozwami na awa na Maroc bozwami pedala ba pays nyonso tu ya ba Maghreb bozwami na Afrique noire bozwami pe na Europe bozwami na Amérique bozwami na Asie en tout cas na moment oyo na air oyo nyonso kokutela bino ba bonjour ba bonsoir na bino eza lisusu ngai molobeli na bino Angelos beauté naturelle ya émission na bino bolandaka vraiment o bolingaka vérité plus en tout cas na pesi bino bambote belé bande konangai eza ya kokamwa bande konangai eza ya minene oyo eza koleka na mboka oyo Maroc bande konangai boye bake na moma oyo ngai molobeli na bino nazosolola na bino ambassadeur na biso donc ambassade na biso ya Congo oyo ezwami na Maroc balingi ba refoule mwana ya 12 ans basaleli mwana wana tenalie bazongisa ye Congo ba refoule mwana ya âge ya 12 ans bande konangai eza nini bolanda lisolo bande konangai oyo nyonso akozwa vidéo oyo bo partager yango s'il vous plaît na sengi na bino bo partager vidéo oyo c'est choquant bande konangai eza pasi pe mawa bande konanga tozana mwana na biso aza awa azana âge à 12 ans mwana biso mwasi âge à 12 ans mwana wana kande boyebika biso nde tozana na biso awa mususu komona mwa voyage moko monani le kana mkenena ko matrata na Sénégal keno meka mukanda o mususu bon keno ko meka voyage ta na Tunisie ndenge kaka masolongo salamaka parce que mboka na biso tozana pete mboka na biso passe leki yango zo mona batu bazobimisa na bana mikie parce que Congo wana eza lisusu Congo o ezalaka te Congo oyo nayebi te komboni na kopesa ngo en tout cas nayeba ate nani oyo alongola Congo bilamba nayebi te bande konanga eza ya kokamwa mwana wana bamekie voyage akendaki na nzela Tunisie tanga akomi na Tunisie voyage esimbi te bakangi mwana wana na aéroport à Tunisie police Tunisie ezwi mwana wana bazongisi ye na Maroc tango bazongisi mwana wana na Maroc ezalaki le 12 février 2017 na aéroport ya Maroc awa tango barefoule mwana wana bazongisi ye aéroport basali nini bakangi mwana wana tango bakangi ye bamoni keno aza congolais na biso ya Congo Kinshasa mwana wana asali ndenge tozoloba lelo boye mwana wana asali 1 mois banda makambo oyo ezoleka eza déjà na 1 mois depuis bakanga ye depuis le 12 février 2017 mwana wana na kati ya aéroport azana mutakolesa ye te mutakopesa ye loka kolia te mwana wana marocain moko ndako mikoyoka ye mawa policier marocain ndenge toyoka ki ndako mikoyela mwana na moyeloka kolia azopesa ye mwa goûter na ye pe donc moi petit déjeuner na ye donc biloko moko ndingwana ale police ya awa eke ko trouver ambassade ndenge tozoloba boye ambassade na biso bazwi mwana wana basaleli ye tenalie ya âge nini bande konanga boyoka basaleli mwana wana tenalie ya âge ya 20 ans pona kaka bazongisa mwana wana Kinshasa nde tangu baye na yango avocat oyo azalaki na dossier ya mwana wana alobi jamais mwana ya âge ya 12 ans jamais mwana koko bimana mukanda ya bana ya 20 ans parce que azana mineur est-ce que bande konanga bino aussi mona ko to ba refula mineur ata na Europe basoka mineur ba refule bande konanga
nde association moko ezalaka awa na Maroc babengi ngo na kombo ya Gadem. Association na kombo nango Gadem ezalaka awa na Maroc. Donc eza association anti raciste accompagnatrice immigrée. Donc je crois que natanga yango bien, donc eza association anti-raciste accompagnatrice immigrée. Donc Gadem babengi ngo na kombo ya Gadem. Nde Gadem wana association wana nde elukaki biso ba journaliste ba pandisango ya mboka oyo pour que tozala au courant ya oyo ambassade na biso esali po na mwana ya âge ya 12 ans. En tout cas nzamba pambo l'association oyo bande konanga ba congolais bo fongola misu bino bosi bomona mwana âge ya 12 ans bakende ko refoulé ye. Tala niveau ya mutema mabe zomi na ambassade wana. Après bobanda koloba oh mwana nangelos beauté naturelle mwana wana musala na ye atakaka biso ambassade. Mais ambassade bosala mwana ma bien te batake bino te poani. En tout cas ça passe pour na bino ambassadeur na biso. Ça passe pour na bino. Bozoyo kabana na bino moko mutema mabe bino kasi biso toyebi te. Toyebi na biso bokoma même komema bangulu. Bino ka bato bosala la ambassade wana et puis ya ba étranger bozo kotsa bango poto mais ba congolais bino moko bozo boya ko salisa bandeko na bino mukanda ya pamba ba ko salisa l'ambassade ça 3 mois passeport mutasalisa après 6 mois mutako so passeport le plus cher ya biso passeport à Congo Brazzaville et ça la valeur il y a $60 60 €. Mais ya biso et ça la valeur il y a 200 et quelques. Total à niveau. Et puis tant qu'on fait sa passeport, bazo sengono c'est sa carte consulaire après ce petit passeport. Bande konanga bino bona banate. Un papa ambassadeur. Moi na âge à 12 ans, yo botate. Ozana banate, oyebi loate. Est-ce que yo habite que moi na 12 ans va refoula kaete? Hein? Okoke ko zo moi na wate o garder ye, soit on luka ba parents na ye, o solala ba parents na ye, ba récupérer moi na bango. Yo que ne ko refoulé moi na batu. Hein? O que no sele tenalié. Nani congolais ni na fanda awa bino ambassade ndenge bozana bolesa kae. To bosomba ka lipa boka ko banda ba congolais nani. Bande ko nga ba congolais bozwa me bo fungola miso ambassade wana ba yana mission awa na mboka o. Pona ko faire chier biso ba congolais to zwa mi awa. Pona ko faire souffrir biso. Bazana amour na biso te. Ndenge za wana. Affaires étrangères wana. Il y a des ministres et des ministres qui va passer en affaires étrangères wana. Na comme ça nous exemple. Bekila Lionda ba leka ba ministre affaires étrangères. Basia Mayele. Ba inonga lo Congolo me ba leka ba ministre affaires étrangères. Bata Mayele eza binote bo bandango. Ba vrai diplomate. Ba ça la vraie diplomatie. Et ça quoi diplomatie na bino otero boma batu bande ko nanga prima kuleleki bino pe kole kaboyoki kisi zakala suka nango eza nini mona bata âge à 12 ans atama bito za mutema mabango congolais atama to za mutema mabe tina niveau oyo ba rwandais ko to bazoya na ambassade bozo sala ba passeport ba rwandais ba étranger bozo sala ba passeport ba congolais. Et bon, biso moko ba kolomboka pourquoi bozo faire souffrir biso boye moi na âge à 12 ans bozongi ça y est bande konanga vraiment eza passe eza mawa yango bomoni nga na fanda ki donc na kokite na utaki musala na koti na ndaku donc na bit non il faut quand même na ça la vidéo oyo na dénoncer makambu oyo eza ko se passer na mboka opo na ambassade na biso pona mwana na biso oya âge à 12 ans. Ba congolais nyonso place nyonso zomi bino bo publier lengai vraiment ba vidéo oyo bino nyonso tu bolanda vraiment vidéo oyo parce que ata juge ya mboka oyo aza contre ba refoulé mwana wana âge à 12 ans même juge aboyi tenali oyo ambassade de salaki et bimisa e refoulé mwana ya âge à 12 ans aser aza awa aser musala na ngonini soki bolembo koki ete aser aza mwana na okena aser. Hein? Aser a kopesa mwana na statut ba regarder place ba garder ba mineur. Soit ba koluka mboka moko ba kotinde ba kobimisa ye. Eza nini? Bino kasi mo monte ke ka mboka biso za mabe. Boso mona ngote
bomoni ke siko mboka na biso eza bien te botala vraiment na niveau to komi yo mtoloba na ngai ke o mwana ngoza mwana mukie yo nano koli te vie nano sali te bonenga na sala déjà vie po na bala na bota et puis j'aime mon pays et donc bande ko na ngai Congo démocratique et sopi bino ambassade et sopi bino police à Maroc a moni bino vraiment boza penda donc ba code yongo ba kundulu pepa boza ba vrai ndoki mwana ya 12 ans soki mwana na yo ko sala ngo bino so sala ambassade wana bokoma ka vacances na poto ke na kotala bana na bino bokena kotala basi na bino. Pourquoi vous avez un rapport au point niveau 25 na Congo te parce que babi ke mboka wana eza bien te eza malamu te bande konanga eza malamu te bande konanga en tout cas to kopesa bino suite ya mwana oyo na ko sala effort na ko luka association OSI makambu OSI mi mwana oyo na ko kene kozwa image ya mwana oyo comme aza mineur to ko laxelongi na été mais to kozwa ka ba parole ya mwana wana to ko tia yango boko yoka mwana wana ye moko ndenge a ko témoigner parce qu'elle parle français très bien. Très bien. Boko landa mwana oyo, boko yoka mwana oyo. Et ça n'a pas si tant que maman. Et en plus, maman congolaise, vraie quinoise, c'est choquant. Et puis c'est malheureux dans mboka wana. Bande konanga boko landa. Donc les causes de la bino suite, ya mwana wana et puis procès à mwana o malembe malembe. Ti niveau ko komela. Boko Zwayango, Angelos Boté na tiré la Zuma Kambu Oyo, amen. En tout cas, Bozala toujours branché. La vérité, plus. Boko lande la masolo ya mwana na biso Oyo. Donc, moi, tout le temps, à combo na été, Oeza média, Azapé mineur, tu vois, moi, peut-être, on exacté. Mais quand même, en tout cas, félicitations, vraiment, et belle, félicitations, belle, vraiment, la Gaden. En tout cas, Gadem association wana vraiment ekende liboso nzambe penda mon association ola mboka oyo. Ba soi-disant ba chrétien catholique, ozo senga ba refule mona batu. Mais musulman mutalesi siko mona aéroport. Boye bisanga, nzamba za ba chrétien ta za ba musulman te nzamba zo tala misala na mutema. To changer. Ezani l'ambassade. Ezani ni pour mutema be na niveau oyo. Bande konanga en tout cas na suki wana et puis tozali sous na lisolo ya ndeko na biso moko boye ndeko wana place azana ainada kombo na ye nani Martin ndeko na biso wana zomi na ainada kombo na ye Martin na boyi kotanga kombo ne ya mboka na suki sa boye bisaye Angelos alobi azana besoin au résoudre des problèmes moko boye pour Angelo Saza on a kapona ko bongisa communauté ezonga na nzela bande konanga bolanda lisusu video ya ndeko na biso oyo makamba sala bande ko na biso ba congolais bazwami na mboka oyo azana basi na yemi bale basi ya kobala te basi kaka oba yaka to vanda abotisa bango musuba uti kobota sika donc ndeko wana asale loko moko grave. Et puis to kosa la vidéo pour naye boko landa yango bande konanga en tout cas na suki wana en tout cas donc na ebiti